Dans le système, il y a digital Momo. Tandela bango bekso balala batika na ko subate. Check. Bientôt na mbetu donc tala kaka ya bono. Existait na Stockholm. Bomoko ya mboka sita makasi. Bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo. Bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka merci. Christian Choga vous dit, Bomoko ya mboka, site oyo kanyiba site tout. Celui qui trouve Bomoko ya mboka, elenga image, trouve le bonheur, ben faut ya bien, avec le boss patron, Patrick Momo. Momo, actualité ya kitoko. Awa, Bomoko ya mboka. Pa popi, motoki bala lobi, botala ka bomoko ya mboka merci. Mbote na bino so baye bolanda ka site na bino ya Bomoko ya mboka bongo likambo oyo vraiment esali biso pasi pona lelo tozana likambo oyo déranger biso na tango bato misusu bazosala ba jeune prière pona koluka bana ba misusu bazali kozwa bazemi pe kobwaka bana ndenge bozomona tozali awa na enseignement esika wapi babwaki mwana oyo ya 7 mois donc tolo ba prématuré babwaki ye mutabwaki ye ayebani te ezali vraiment pasi biso baboti toyoki yango pasi yango na tambolaki na micro nga Bomoko ya mboka pona nazwa réaction ya population abengaki ete aya kozwa zemi po abota yo abwaka yo ntango amonika kobwaka yo alingaka panza makote loko apanzi makote abwaki yo abwaki mpe mabota na ye nyonso akombota lisusu te ka nde na oloba boye akobota lisusu te na nde nalobi ka bongo nga na amapasa akobota lisusu te po nga nde naza boye nabota na bana ntango naomona boye mutu nyonso ndenge aza ti ntango aomona boye mwana mobali oyebi fine te soki elinga ozala ndeni oyebi te yo monike te nazamamona sala biyenga na ngai osepeli obwaki osepeli na yo ozongi jeune fille mais nzamba likolo nakoloba bato bapekisa bajeune oyo baobwaka bana wana bajeune oyo baobwaka bana wana estce bayebi avenir na bango bayebi te oyo boye alobi so peut-être mamusu mwana alinga ozala ministre boyebi te mais il faut qu'on va comprendre biloko baosala bazoye bango te osala nzambe atake na évangéliste eloko oyo mama oyo asali eza malamu te parce que biblia epekisi mpona koboma kasi ye asi abomi deja motu ayebaki aza ya na lisumu epa nzambe nsima mikolo mwana oyo akotuna ye parce que ntango yesu ayaki na sala mokili awa alobaki te nakozala wana mpona bato kasi mpe tozobota tozobanda tosanini tozobaka bango eloko wana epekisami epa nzambe eza ya lisumu monene oyo mwana soki mwana age nini toyebi te oboti na yo esalaki osepela obokola mwana na yo parce que oyebika bina mwana wana te parce que le lobby mwana kozala ministre député onani akosoyeba soki yo mama na ye soki otiki mwana oyo obwaki ye na ndenge ya boye eza malamu parce que mwana c'est un nouveau né encore c'est un garçon oyebi abina na ye te eloko wana biso basala nzambe topekisi yango esala mosusu bala nsima te batika lendenge wana sa kosi onga na kopesa bana basi bao bazobota libota batika biloko wana eza malamu bino moko bomoni pasi oyo tozana eloko oloba te moto nyonso asalaka mabe nzambe nde apesaki punition mama oyo abwaki mwana oyo eza vraiment pasi biso tosenga na nzambe moko apesa ye punition mpo makambo ya boye ezalaka te merci na bino nyonso bozwaki kolanda biso uta site na bino ya Bomoko ya mboka na Belgique na Suède na France partout là je vois mon boss Momo bongo émission nanga esimamaki na Bwino wapi azalaka kaka wana mpona kosalanga bien bon tokutani mbala nsima merci na bino nyonso bolandaki site na bino ya Bomoko ya mboka. ya mboka vous allez toujours brancher dire émission à bino ya ngwana de part donc c'est Charlie Solo qui vous parle ya mboka ça dit vous la brancher Bomoko ya mboka émission za carré boss Momo na souhaite donc ma solo za carré quoi.